Pasteur Azu Biloko, porté disparu, bien-aimé, et et pas pasteur, comme Kowe Elango, na diacre na église, soigni likolo, il y a au monde Biloko, sert à Tinagba qui nous repère sa babola, bitumba et bimi, na église, église na minute, eza au Kabona, pour na Biloko, ok, il y a bangote, dimte, action de grâce, mais au monde Batina pour na qui nous repère sa babola, pasteur Babundi, na moningana. Tindakisa maman na États-Unis en Salaki. Aza peut-être une église, ce qui est ça, même extension église ouana, azui ba bien na atindi côté à pour ba salisa ba frère. Aux monde, mais curieusement ba pasteur n'a dit que ba benani ponango. Mission ya église, eza ko salisa. Et ça la marque souté à cause ba enseignement ba prédicateur, ba changer ango ba benda couverture de leur côté. Qui sème abondamment, récolte abondamment. Qui sème peu, récolte peu. Paix ça. Comme si l'apôtre avait dit, apôtre Paul, aloba kinde nengewana. Qui sème abondamment, abondamment n'est pas na yo. Abondamment n'est pas na yo. Parce que toi c'est bien abondamment pas na yo. Parce que la mouyi biloko so loko la yo. O sali saka banane. Il y a na ba église batubasa ko souffrir. Pasteur est incapable à kopsunga muto aza comme en face de lui. Alors que Jésus-Christ allait si 4000, 5000 personnes. Mais parce que lui-même est incapable. Il y a côté la babola, bazana kati église nae, kosali sabango. Il est incapable de le faire. C'est quel partait, c'est quel serviteur de Dieu. Apôtre Pierre azalaki nengwana. Apôtre bazalaki nengwana. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu bazala serviteurs à ventre. Batala akaka bango moko. Tout le monde a biso moko. C'est ainsi qu'il y a des problèmes aujourd'hui dans nos églises. Merci. Ils ont pris le bien ya maman outi nango aux États-Unis. Pour na baka la babon. Ils ont pensé na début na bango ya pasi. Nous on a souffert pour combattre l'église. Mais ratina la biso ba plan. Biso to pesa ngo na bato yo. So pesi bango ba keko lokayo. Au moni mité maman be ya batu. Le temps aujourd'hui est difficile. L'apôtre Paul a dit à Timothée, au dernier jour, les temps seront difficiles, les gens seront égoïstes. En commençant par les pasteurs, ils seront égoïstes. Amis de l'argent, Azana Mbongo Naye, bienvenue. Bonzambe, na bonzambe, Lola. Ezo futa bien aimé dans le Seigneur. Tika etenzama Lola, amona binope Lola. Et Futa ebino bien aimé dans le Seigneur. Bonzambe ezo kita na maloba pe nzamba lola akufuta biso sima na oto loba ke nzamba boye to kwa wapi elongo na filo mukwaya motema ya Bivence de Hombo depuis Londres mama na merdi pe na mama na biso Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na ngambu ya Boston et papa na biso le pasteur Feza Missia la bouche autorisée de l'Éternel Nangam Yazirik et papa Topesio Mbote et Sika Ozali les pasteurs Feza Missia Nangam Yazirik bien aimé dans les saints Bonzambe na Bonzambe Lola Ezo Futa Bonzambe Ezo Kita le lot na loye mote mais na maloba bien aimé dans le Seigneur pe simana onto bakenzama lola azo futa biso un grand merci na maman na biso maman moko malam maman activiste sociale Elodie Mbelo depuis l'Angleterre maman activiste sociale Elodie Mbelo depuis l'Angleterre pe na bosanité na papa moro bien papa asso depuis l'Angleterre nzama lola amona yo papa asso depuis Angleterre pe na maman mami mbunga motema papa Blaise Munga na Suisse. Bien aimé le lot Rosolani et dans la risolo moko il y a émission na biso rien que la vérité concernant ba au monde bien aimé dans les seigneurs et ça na bando ba benga biso mingi ndenge ba comme on se plaindre trop vraiment ba pasteur ba maramezo salama na église bien aimé dans les seigneurs ba au monde ndenge ezalaka sœur na biso que ba message toujours ko benga biso sœur atini ba mbongo atini ba biloko et na église et ko na mabo ya pasteur parce que ye asolana pasteur wana tinisko ba biloko na ye au monde pasteur akene ko kabolango ba bola ba veve biloko mo ya bon bien aimé et ko na pasteur ndeko na ye aye na ngope dimanche apesi awa biloko rutaki
na États-Unis bien aimé dans le Seigneur on a ya pesi babilo rebelé na bambongo pe ya ba déplacement mususu bien aimé bazo za image mais ekwe na mabo ya pasteur ba dire que bazawana pasteur azubilo robatina ki wana OK ndeko wana pesa ine omone na ye bien aimé dans le Seigneur pasteur azubilo ko porté disparu bien aimé et qui et pas pasteur ba comme ko elango na diacre na église ba soani likolo ya au monde biloko ser atina ba ki no pesa ba bola bitumba ebimi na église pe église na minute eza okabona pona biloko OK ya bango te dimte action de grâce mais au monde batina pona ba ki no pesa ngo ba bola pasteur babundi na moninga na to me ko so dango na bonzambe na maloba pe lola e ko fuda biso elongo na jijika kabeya oya na droite na ngape le prophète Coco Yoka de l'église Mimet escani toujours vrai mon père en tout cas bonzambe kita na loye mope bokozala vraiment béni tobani na prophète Coco liloba na bandeko bazola na yo nyoko loba Nzambe akomisama apambola pende konyoso oya ozwa tango talabiso et je crois que Arosala édifié par la parole que nous aurons à partager na plateau oyo lelo. Jijika Kabeya. Bon, merci Ndenge Nazaï Soussou invité. Bonjour ou bonsoir Nabonyoso Bako Ndima Kolanda Biso. Cette fois-ci Tolingi tozala beaucoup plus clair. Tolingi makamto loba et salisa bao nyonso pe baza bandimi. Tout ce que toko utiliser lokola makomi ba vérifiaka. Batika teka koyoka sans ko vérifier oyo biso tozo bana makomi. Bazala lokola ba disciple abere qui vérifie otokoloba batala ba sonde po ba mona soki makamto zoloba ezali soutenu dans la parole de Dieu ezali ya solo to ezala lokuta nani mutaza kokosa ezali prophète Koko tongande naza kokosa nani mutaza koloba vérité ezali prophète Koko tongai nde muto naza koloba vérité bango ba fongola kamiso na makamto zoloba en fouillant les Écritures, en parcourant la Bible, pour te baïba la comparaison, et puis basale la yango. Exactement le baga pour ce qui sera topé sa kanda, bapé sera ba commentaire de balingi, mais beaucoup plus pour te pesa bango bon moi. Ok, voilà, vous avez l'institution d'ambition, il y a Mongo, pasteur, il y a Biloko, Omone, Batina, qui est Outaki Mpoto, et Belep, ok, pasteur, Ayibi, bien aimé dans les seigneurs, à Kéoti Kaonte, et Pessi, Moboulou, na église, pe Babouni, na Baninga, na pasteur, parce que pasteur, a Linga qui était au Kabola, Mongo, Babiloko, Ayibi, na Baninga, na Basilik, Balobi, Biloko, en pesa, il y a été Neni, Mokako, Kangango, église, et Panzani, Babouni, Likolo, il y a Biloko, Omono, Batina, Bakino. Que là bandeko ba veuve ba au dans l'hôpital et pas ici moko na provenance na États-Unis prophète concernant si jeune abisso il y a lolo il y a au monde okolo bani gloire soit rendue à Jésus et loko esengeli autre qui ko retenir na o etali au monde ezali que Nzambe apesi église mission tope apesi bana na mission moko na sena mokili oyo ezali koluka ko sauver ba âme bana na Nzambe nyonso basali na Nzambe bazala mission oyo okende koluka ko sauver ba âme et na mission oyo Nzambe apesi bango nde Nzambe pe a institué ba sorte ya ba offrande na kati na église pona ko soutenir musala oyo. Et aussi, en dehors na yango, Nzambe peut à prévoir ba homone et ba homone wana ezali pona ko soutenir babola. Ezala mobola yango azali chrétien, ezala mobola yango azali païen. Donc Nzambe a recommandé biso bana na ye to sala ba homone. Et okoya komona déjà na kati na Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1, Tito Kitamuke, je lis au nom de Jésus. Or, à Césarée, il y avait un certain homme nommé Corneille, officier de la troupe italienne. C'est ainsi qu'on appelait cette troupe. Un homme fervent et qui craignait Dieu avec toute sa maisonnée. Et
Et il faisait beaucoup de dons de miséricorde au peuple et suppliait Dieu continuellement. Dans la version Soubabi, il faisait beaucoup de monde. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire, Corneille. Verset 4. L'homme le fixa des yeux et prenant peur, il dit, qu'y a-t-il, Seigneur? Il lui dit, tes prières et tes dons de miséricorde sont montés en souvenir devant Dieu. Na répondre dans le sous-place ouana, tes prières et la version Soubabi et tes aumônes sont montés en souvenir devant Dieu. Donc les chrétiens d'aujourd'hui, les hommes de Dieu, banana nzambe nyonso, et sengele na biso to comprendre que tangu mutu azosala mabondeli, ayeba ke mabondeli na ye et matake pa na nzambe. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, sache que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et dans ma bonne la Bible dit encore tout ce que nous demanderons dans la prière, que nous croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Mais nous ne devons pas oublier la recommandation Nzambe entre autres, les aumônes. Aujourd'hui, biso ba pasteur to beti sete kaka mingi na dim. Parce que ba pasteur bazomona ke dim ezo plus ko revenir pas na bango. Bien que na ancienne alliance dim mukotolo la dim to komona yango ezalaki kaka entièrement nyon sauté pour na ba sacrificateur. Mais le loba pasteur to betaka sete mingi na dim parce que to yebi ke ezongi la biso ba pasteur. Le loba pasteur to betaka sete mingi na ba offrande parce que to yebi ke ba église belé pasteur ndem tena même ici mbongo ya offrande. Et ba pasteur ba betaka mingi sete na offrande o batu ba pesa tangu pasteur a prêcher. Si manaye ko prêcher. Bien que bibliquement comme ça parce que Yesu a té yapé batu musu ba lobando té na nzela ateki na kati ya église mo reconité. Mais na royebisa batu était et c'est la kaka obligatoire te que ce qui pasteur assisi côté ya il faut passer la offrande mo ponaï bande ko belé ba repesa ngai verset ya Galates 6:6 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Verset wana ce que na ba texte originaux oya ko comprendre que ezolo bla contexte ka ya mbongo te ezolo bla contexte ya ko honorer homme de Dieu ya respect ya musali na nzambe et même surtout que même kaka bongo tolobi qui fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Mais il faut toyeba ndeko Alvin même ba frère o azali pasteur te ba sœur o bazali abanina côté ya te mais ba enseignera pe ba tumsusu ba partagera pe lo banzamina ba tumsusu. Mais au moment où pasteur to betaka sete kaka wana pona ba pesa biso offrande wana soto su toteya mais to betaka ngote pona mutu nyonso et nde au moment que moyen ba pasteur ba lobela pena mingi ba omona ezate nde au moment évangile le bimie belé lelo ba pasteur to komi côté ya te keba ko pesa ba bola to mba to basenga ka boye peut-être azandoki bazo boss na ke livre Matthieu lobi boye soki opesi munguna na yo ezali makala ya moto ozocha likolo na mutu na ye. Et la Bible dit encore aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et là quand musanga le long de qualifi na l'église na biso, si on nous demande de prier, si nous devrions peut-être prier pour nos ennemis na biso, ezara plus prière pour na bolamu na bango te, mais juste kaka nini pour na to détruire bango. Pour na to détruire bango et au moins la plupart des cas surtout so prier même contre bandoki ndoki wana kufa banguna nga ba kufa ba vivre te oko remarquer ka maman wana oya luka bandoki ba kufa soki un jour mwana na ye oya bota asui kindoki oko mona maman na komi ko luka basala nzambe ko luka délivrance na ye ozomona donc babilo comme surtout salaka ezalaka kaka na ndenge ki mutema mabe nde omonaka to salaka bongo mais aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent ndeko ozolanda ngai yeba ke esenge na ko linga banguna na yo pe ko bonde la kapona batu oyo basali ko maltraiter yo etango zo pesa bango eza kwa makala moto et toto mona awa na Actes des Apôtres chapitre 10 Corneille azaki un centenier romain
Corneille, azaki juif te. Mais la Bible dit qu'il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Crainte nzambe c'est le komo comme makasi de Calvin. La Bible dit que Corneille craignait Dieu. Corneille azalaki un homme pieux. Abane ko banga nzambe. Mais la Bible dit quoi? Il faisait aussi des prières et des aumônes. Maman, papa, oyo banga kanzambe, n'oublie jamais des prières. Zala la vie à ma bondeli. Bondela kamingi. Bondela kamingi. Na se planze mbumo de Calvin. Tono e bango kala melelo na kango me ma mingi te. Kokende poto ezali mabete o. Kokende lunda ezali mabete o. Kozanga Yesu kozanga nyoso. Bondela kamingi ndeko bondela kamingi ozomona ndeko Alvin. Donc ndeko obanga kanzambe kobosa la vie de prière te, mais aussi ba aumône. Bible l'obite que tangu ange vers la 9e heure. La Bible dit que tangu le fait que Corneille a bondé la ramingi a pesa ka ba aumône nae. Bible l'obite que on est en opesa ba dim Corneille. Na l'obite que naza contre ba dim. Bible l'obite que Corneille ande ko pesa offrande na église. Mais Bible a précisé que Corneille abane ko pesa, abane ko bondi la mingi, pe abane ko pesa ba aumône nae. Vers la 9e heure, Corneille vit clairement dans une vision. Un ange du Seigneur entre chez lui. Maman, papa, na yebisa yo, soki opesa ka ba aumône na yo, au bondi la kamili, tu crains Dieu. Tu verras clairement dans ta vie. Na makambo ebele. Na kaya Corneille, il avait vu clairement dans une vision un ange. Et ange a eu pour annoncer que ba atinda batna Jopé pour ben sa pierre afin que les salis entrent dans sa maison. Mais peut-être on a pas problème sous na vie na yo oyo tambola malamu te. Mais soki ndeko na ngai au banga kanzambe au bon de la camine et tu donnes tes aumônes. Tu verras clair dans ta vie. Merci. Et Corneille, l'immissaire de Calvin a vu clairement dans une vision. Et quand on a wana susu avant l'isolo oya Corneille, dans Actes des Apôtres chapitre 9, au moment na verset je crois bien 36 37 au kitna 40, au moment l'isolo ya Tabitha Dorcas abane ko sala ba aumône, abane ko sala malamu akufaki mais misala na ye ya malamu et sali ke batu baza la toucher et ba kende ko luka Pierre et tangu Pierre ayaki abondelaki nzamba sekusaki ndeko oyo ndeko le film pona sisa na ngina lo baboye omoni na église primitive. Na église primitive, la Bible dit ceci que après que bayekoli bandeko ou na Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42. Bible soloba l'église primitive persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la fraction des pains, de la communion fraternelle et dans des prières. La Bible dit il se faisait beaucoup de miracles par la main des apôtres. Et Dieu ajoutait les âmes de ceux qui étaient sauvés. Et la crainte de Dieu s'emparait de tous. Mais après le solo, on a bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci, et il y a un problème dans l'église primitive. Le veuve helléniste, n'a pas veuve hébraïque. Ba veuve helléniste, et ça banani. Et zali bayou d'agnon so oyo. Babane ko vanda, na ba province au bande ko loba la langue grecque. Les hellénistes. Si ko et non seulement une église primitive. Ba tu bande ko sangisa bozuna bango. Azui et là qu'on a un côté quand on bozuna aye na na église et bazo kabola yango en telle scène qu'il n'y avait aucun indigent dans l'église nabiso. Et babane ko ya nango. La Bible dit que si koyo moi injustice moi salemaki ko soit na moko ye entre ba veuve helléniste na hébraïque. Nde si koyo Pierre alobi bo 7 personnes remplies d'Esprit Saint ayant un bon témoignage. De côté oyo l'isolo ya ba diacre, les diaconats et bandits. Ozomona que les apôtres bande ko s'intéresser à likambo wana. Apôtre Pierre aloba été que non bon malgré boto tikaka ba veuve oboy. Pasteur maman ote ya papa oyo na église yeba que nous devons soutenir les pauvres. Oyo kaka ya église te même ya libanda. C'est ainsi que Dieu sera content de nous. Le plus grand problème aujourd'hui est que beaucoup d'hommes de Dieu sont serviteurs à ventre.
Tout le monde a kaka biso moko. C'est ainsi qu'il y a des problèmes aujourd'hui dans nos églises. Merci prophète Coco, tu as vraiment na ça. L'homme de Diako c'est biso vraiment na Mozindo a expliqué biso vraiment c'est quoi le monde bien aimé. Après ça biso vraiment nzela déjà au côté na émission na biso Jijika Azawana, Jijika pe akomero ko bakisa na ba maramuzo ça na yo que côté moko prophète alobi que ba disciple, ba apôtre, ba lobi que ba pour 7 personnes ba s'occuper na yango et ba apôtre ba alobaki va s'occuper de la prière et la parole, dans le ministère de la parole. Mais est-ce qu'il y a une minute où le pasteur il y a bon qui apporte ok bon na bango ba biloko ok ba pasteur muso ba butu bunela likolo ba omone ok ya bango kutite ewuti poto ke ba pique no pesa ba ok ba zan ba pasteur ba buni est-ce que lelo bazali ko boa ki sa ba mbongo ko boa ki sa ba intérêt ba on va s'occuper de la parole et la prière jusqu'à encore le bani. Non, merci pour la question. Manso ma baby à cause il y a déformation, il y a enseignement véritablement biblique. Oyo apôtre Coco a outi kotangela biswa. Tout est détruit à cause il y a cette mauvaise interprétation. Il y a likambo etalo. Nakotanga dictionnaire nanga comme ça batbaye ba c'est que c'est au monde elingi kolobani. Au monde na dictionnaire nanga balobi ce que l'on donne aux pauvres par charité. Na reprendre yango. Ce que l'on donne aux pauvres par charité. Ndekwarvi nakobeta c'était beaucoup plus sur la charité. La charité ezali parmi ba très grandes vertus. Oyo, un individu qui prétend avoir la foi en Jésus-Christ et sengeli azalanango. La charité. Et il faut mutu azalaka na la charité. Dieu lui-même est charité. La charité donc égale à l'amour. Quand vous regardez ce que Adam et Ève ont fait, en tout cas, si Dieu n'était pas le Dieu de la charité, mais Dieu les a récupérés à cause de la charité. Nzambe alatisi abomi meme moko alatisi bango bilamba na charité na ye o azalaki nango alatisi yango. Lorsque la loi de Moïse est venue, oyebi yango ba commandement na ye. Mais la charité personnifiée, Jésus-Christ, alobi nini atangi mibale. Alobi a résumé yango na biloko mibale. Alobi linga ya liboso nzambe na ame nao na molimo no na esprit nao kolekamansi ya mibale kolinga moninga na yo lokola yo moko. Deux vertus, deux commandements ezali ya motuya na vie ya mwana nzambe. Il y a la mission de l'église qu'il faudrait aussi tenir compte. Namoni prophète Coco a Betheli, c'était sur la mission oyo église et sengeli asal o atangi na acte des apôtres. Yangonga na bakisi nanu oyo ezali individuel, c'est-à-dire la charité. Tomoni Jésus-Christ lui-même collier sabato 4000 hommes 5000 hommes ate bobi tika bango bakende balimi bazana nzala arabi bopesa bango biloko babiso biloko te balakiso bazalaki nango abondeli batu baliaki batikaki balokoti ba morceau et salaki 12 paniers. La charité ezali vertu moko ya motuya o ezali na kati ya moto. Nalingi prophète soki ameko akotangela ngata na 1 Corinthiens 13 bisika balobi etali charité. Na ebite sono kotanga prophète pona lubana longola chapeau na ngai pour epesa impression malamu te. Prophète tala yo moko bisika balobi na o etali charité na 1 Corinthiens 13. Tala kuna balobi ni 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si je parle dans le langue des hommes et des anges, mais que je n'aie pas l'amour,
je suis devenu un morceau de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et si j'ai les dons de prophétie et que je connaisse tous les saints secrets et toute la connaissance, et si j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'aie pas l'amour, je ne suis rien. Et si je donne tous mes biens pour nourrir les autres, et si je livre, si je donne tous mes biens pour nourrir les autres, et si je livre mon corps pour me glorifier, mais que je n'aie pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour ne disparaît jamais, mais que ce soit les dons de prophétie, ils seront abolis. Que ce soit les langues, elles cesseront. Que ce soit la connaissance, elle sera abolie. Car nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est complet mais quand ce qui est complet arrivera, ce qui est partiel sera aboli. Verset 13. Maintenant, cependant, demeure la foi, l'espérance, l'amour. Ces trois-là, mais le plus grand de ces trois, c'est l'amour. L'amour du prochain. Merci prophète Nengo Tangelingai. Mais quand il y a des musika, na Jacques 2. Jacques 2, au Tangi Place Wana, bandi mibamona, c'est que c'est la vertu o ezali et paï ya mondi mignonso oyo et sengeli azalanango. Banda na deux prophètes. Tangelanga de yokandengelo bikuna. Jacques chapitre 2, na verset 2. En effet, s'il entre dans votre assemblée un homme avec des bagues d'or au doigt et un habit splendide, mais qu'il entre aussi un pauvre avec un habit sale. Si vous regardez cependant avec faveur celui qui porte l'habit splendide et dites, toi assis-toi ici à cette belle place, et que vous disiez aux pauvres, toi reste debout, ou bien assis-toi là sous mon marchepied. Vous établissez, n'est-ce pas, des distinctions de classes parmi vous, et vous êtes devenus des juges aux sentences mauvaises. Écoutez mes frères bien-aimés, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui a choisi ceux qui sont pauvres quant au monde, pour qu'ils soient riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Mais vous avez déshonoré les pauvres. Ce sont les riches qui vous oppriment, et ce sont eux, n'est-ce pas, qui vous traînent devant les tribunaux. Car celui qui a dit, tu ne dois pas commettre d'adultère, a dit aussi, tu ne dois pas assassiner. Si donc tu ne commets pas d'adultère, mais que tu assassines, tu es devenu un transgresseur de la loi. À quoi cela sert-il, mes frères? Si quelqu'un dit qu'il a la foi, mais qu'il n'ait pas d'œuvre, cette foi ne peut pas le sauver, n'est-ce pas? Si un frère ou une sœur se trouve nu et manque de la nourriture quotidienne, et que pourtant l'un de vous leur dise, allez en paix, restez au chaud et continuez à bien vous nourrir, mais que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? De même aussi la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. Une foi sans les œuvres est une foi morte. On a bien ça na kondima. Voilà la vertu oyo eza capitale. Mutunyos et sengelango. Chez qualité wana ezal et il faut ezala na kati ya tout enfant de Dieu véritablement oyo andimi Yesu Masia lokola mobiki sinaï. Il doit avoir de la charité. Il doit avoir de la charité. Ba verset zalebele. Ba verset zalebele. La charité. Yangonde le monde. Cette charité là, yangonde tindaka. Mutoazo makoki wazanango à se sacrifier. C'est son droit kozala na mbongo. Prophète Koko naoki basango na ye, c'est son droit. Yo pe naoki ya yo. C'est votre droit. Mais
la charité faut ezala na bino, c'est-à-dire kota la bato yo bazali na souffrance kokanisa bango na oyo ozali nango. Christ a souffert pour nous à la croix par amour pote tobika ba pote balobini. De même que Christ a souffert pote bino bozabo moi et sengeli bino pe ba frère na ba sœur boye bakapeko se sacrifier pour les autres. Il faut qu'on se sacrifie pour les autres. Ce que tu gagnes, hein, la nature de Christ est ils sont devenus plus riches. Mais bandimi na bango sont toujours des malheureux, des pauvres, des gens qui souffrent. Regardez les images. Vous ne verrez pas des gens riches. Apôtre Père Lobiango, ils ont dit, botala na kati na bino, bato bazana bomengo bazalité. Bazalité. L'église est comme ça. Prophète Koko Totango, beaucoup de pauvres et de misérables, baton d'une église. Mais le peu de gens qui ont l'argent, qui ont les moyens, n'arrivent pas à Salisa Bango. Jésus-Christ a dit à l'homme riche, Azalaki a kokoka. Alors il te manque une seule chose, mon frère. La charité, tu n'en as pas. Vends tes biens. Fais le monde aux pauvres. Et puis suis-moi. Suis-moi. C'est ça l'attitude. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Yakobo Ngai, église Nangai, na kembi pour bâtir yango. On me demande na pesa bamongo na nani. C'est ça l'attitude ya Batouana. Ils ont pris le bien ya maman outi nango aux États-Unis. Pour na baka la babongo. Ils ont pensé na début na bango ya pasi. Nous on a souffert pour bâtir l'église oyo. Meratinda la biso ba plan. Biso to pesa ngo na batoyo. So pesi bango ba keko lokayo. Au monimité mamabe ya Batou. Le temps aujourd'hui est difficile. L'apôtre Paul alobi yango na Timothée. Au dernier jour. Les temps seront difficiles. Les gens seront égoïstes. En commençant par les pasteurs. Ils seront égoïstes. Babanako kabate. Amis de l'argent. Azana mbongo na ye. Azana mbongo na ye. Bienvenue. Azana mbongo na ye. Bienvenue Béa. Abombi yango na poche. Ngana azana nzala. Bienvenue à Kangelinga Bantrai. Batine les 200. Aboko pesangata 5000 pour Nalia. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Au monde ici là, à cause d'Anine, il y a un enseignement à ma baie, ba pasteur à l'élo ba yanango, ba déformant enseignement et comme tout et comme kozonge la bango et non bateau. La charité n'existe plus. Dans la Bible d'ailleurs quelque part ne critique la charité de plusieurs et qu'on diminue, babando kabali sousouté et qu'on si la babando kabali sousouté. Bakobanda kaka koko makaka atalaka il regarde kaka ye mon konde azwa. Si tu es chrétien et que ozana vie wana koka baba ningate si tout batapas lukuta balbi qui donne aux pauvres prêt à dire. Jésus-Christ lui-même a dit il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Bienvenue. Ndeko nangai Alvin Beya. Soki na vie na yo en tant que moi Nzambe oyoka ke sengote na kokaba alvi na bando so émission était na tiki na bienvenue na lobi na yo prophète Koko na lobi na yo il y a ce sentiment de joie que quelqu'un azalaka nango un enfant de Dieu véritable il y a ko pesa muto na ebité so possible mec pesa ye kaka le fait qui te dit Nzambe a pambola yo na ebise ko procurer joie moko et Dieu note là-bas au ciel. Attendit Corneille. Balobi, il faisait le monde aux pauvres et craignait Dieu. Batindele ange aya, petelo aya. Yeser tabita rokas, balakisi misala na ye. Ba omo nazaki kosala. Nzambe alobi, petelo yelanga serwana, il faut akota na lola. Nzambe atindela kabatu misu basala ndengwa, atina bango le côté pa nini. Ils n'ont plus la charité. Au monde et siliban. Na sepeli makasi na sete oyo ndeko jijika abeti na likambo oyo. En fait, tout est alika kana bolingo. Même kobanga nzambe, si tu aimes Dieu, obangaye. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et si tu aimes ton prochain, okosungaye. Mais elo esala nga passe ezanini ndeko Alvin, ezana niveau ba pasteur. Omoni bandimi na biso lelo otomona na Kinshasa, bazali produit
ya mateya o biso to teya kabango. Donc malgré to ba na Congo to sambelaka mingi, mais to sambelaka malamu te parce que ba chrétien ebele bazana fondement te ya ba enseignement ya Nzambe. Et biso ba pasteur ebele bazo sala ke ayebi ke soka beti sete na ba homone moyen ba pesa ye em sumbongo ba pesa ezate. Pasteur enseigne la parole de Dieu. Talisa batuke dit mais ça très importante, homone pesa est importante. Pasteur kobeta akar sete na oyayo. Il y a des églises aujourd'hui de Calvin nga pena musala nzambe na sambelaka. Mais na kena église moko ya munene pe ba na Kinshasa ao ndeko Alvin eloko etikenga na makasi ezaki na mateya. Tu sens que tous les jours au balaki na action, toute leur prédication ezalaki autour ya matériel, autour ya kozana vie ya malamu na mokili eza mabete. Mais la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Basote kaka mutu ke yo fo bonga yo fo boye ndoki mtakanga ki yo fo boye et eloko ekamwisi ngai dimension to degré ya kosenga offrande wana ngape na za pasteur mais na betsama libaku basengi donc combien de fois basenga offrande au mona mnake no bazoko dépouiller peuple nzambe. Si vous tellement que bandimi puis basana bango enseigner te mundimi amona nini il faut appeler ça dans l'église même yeso azo ba juif bozolo bake oyo il faut qu'il na pesa ba parents na ba boti na ngai papa na ngato maman na ngai et ça corban donc ozo mona ni ça dit quoi batu bazo mona nini vaut mieux que pesa na l'église mais appelle sa papa na été appelle sa maman na été. C'est lui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Les chrétiens, et c'est comprendre. Maman, de la même manière, on peut se rendre pasteur au Pambolamaka. De la même manière, on peut se rendre au Pambolamaka. La Bible dit c'est lui qui donne à un pauvre, prête à Dieu qui le lui rendra. Si tu donnes à un pauvre, tu prêtes à Dieu. Oyo arozongi selo yango. Maman soko lingi nzamba zongi selayo. Surtout ma maman. Pour des fois, papa va réfléchir à ma casse. Maman a quoi préféré mes bannes dans le baliate. Mongo o papa pesa ki ya biloko rolia. Mais maman a qui na église a pesi yango. A pesi peut-être dîme, a pesi offrande. Mais est-ce que ne qualifie attaque tu dîme mango kutu. Olo ngati mbongo ya biloko rolia na ndako. O ba pesi exemple 10 000 fois ola ya biloko. Ya osala wenze. Olo ngona dîme na mbongo wana. T'es pasteur. Non. Ou on est commis trop c'est trop. Trop c'est trop maman. Donc Nzambe a dos se prendre ba comportement boyete. Ba pasteur miyibi. Maman yeba ke au mona mwasi musutana ka libala alingaka teke mobali na pesa bandeko na ye. Bandeko mobali. Mais soyez comme pasteur, il faut ba pesa. Maman boyete. Tout pesa babola. Kono bateke ya sandoki. La Bible dit nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits dans les lieux célestes. Ephésiens chapitre 6. Ce qui est allié et qu'on soit à moins qu'un Nzambe moko par une révélation. Ayebisa ok Alvin moi nangai ko pesa tata moi sina wana tata misamba bazolinga détruire yo. Wana est commis autrement. Mais si Dieu n'a rien dit, il faut appliquer totalement la parole de Dieu. Parce que Dieu a déjà dit dans sa parole, il a déjà parlé. Mais s'il n'y a pas une recommandation particulière pour la situation Morosongolo, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Ba pasteur Botika Mouyibi, le nom Congo, ba pasteur ba comme aujourd'hui on croit qu'un pasteur il faut bon. Il faut comme un bon belé. Yango moni ba to belé de koshishika. Nzamba bengi ete. Ayebi question na komi pasteur za kopa mbongo. Na ko évoluer. Na ko ba musika. Nazo komisa Nzambe eloko moni ngala mutu siko témoignage moko. Parce que Bible biso ko pesi o loboko bate. Mais eza na eloko mo o tilo na mazaso na moni yango na komisa Nzambe. Nazo yeba seri moko bona kei. Nzamba pambola pasteur Richard Kasadi bisika zali.
bande kopé balanda kaye na la voix céleste ba yebié soki boko benga ye na numéro na bo tune témoignage na zo pesa oyo akoyebisa bino ngo ezana ndeko moko évangéliste Chichi le loza pasteur aza évangéliste na église ya pasteur Richard Ola consacré mais ndeko wana aye et pas pasteur Richard ndenge nini ndeko Alvin na osala évangélisation na kei côté ya na nzela na kutena ser moko boy na tei ser wana na ebise oya na église ser ayakate na landera ser ayakate na bosani kombo ser azali leki ya frère ya évangéliste Chichi leki ne pop jour musu na ke na kutena ser wana si ser na ebite parce que à chaque fois na benga ko ya na église oko sanga toujours yo yakate na ebakate na ke na saki direct na ser na si ser siko kanisa nini est-ce ngana ko saba je ou bien ngana lingao tu na ko tali son nzela ya nini ya nzambe mais pourquoi tu ne viens pas soko za ba intention ke ngana ya biso na lingao ndem so mona ka bote na ka mako ebengo pona lobiko na yo oyebi ke sera ebsanga nini alobi papa la vérité c'est que nazali papa yo na mon église te et toucha ngai na ese ser na semaine na roya ne ko alvini seri wana pe piaka oyo wapi nazali même pas na 100 francs mais na pasteur Richard ebsinga na te na église na ye ndeko alvin nazo teya na senga mbongo na ngai te na senga te mbongo pona emsusu ngana sala ngo boye to pe na somba eloko pona bana mende ko alvin na yebi na lobi boye na lobi na cher na lobi ezana ser mona kene ko teya azaka na souci ya na église mais soka yakate eza poza li papa te est-ce que nani ngo ko sombele li papa nzamba pambola mama moko mama Sarah à l'église à pasteur Richard maman Sarah tomboli Moussapi à l'époque je crois bien que ça 2000 je crois bien 7 ou bien 6 maman Sarah bimisi $5 nae aya pesi j'ai pris cet argent de quoi le vin na kena yango na pesi serwana asomba li papa aya na église et mbalasimata na yebo na bengi na frère Chichi ndeko Chichi na bisi yaka na église na ba maman na bango nyonso ba comme ko semble pas pasteur Richard to gagner bango pour la prophétie bien que je sois un prophète bande ko ba gagner dans le Seigneur pour na eloko mususuté mais c'est parce que to salaki musala ya malamu au monde et lelo tala lipambola kata libota oyo mona na bango Chichi akoma musali na nzambe évangéliste Chichi. Merci beaucoup. Donc pasteur tu ba ko sala bolamu. Au moment la Bible dit si tu es des tuniques, zomo ko pesa ndeko na yo. Merci. Mais lelo limisana de kwalfin nazo kishite. Lelo to za batu bazana ba bilamba ebele de kwalfin. Mais au moment nazo chola ndeko na ala tarabiente. Mais yo pe okopesa ye. Merci. To longola ki mutema ba benza mapambola ndeko shishika. Et loko so bon église à Congo, ba chrétien ba comme na et puis ba za ba chrétien te. Parce que un vrai chrétien aza comme Christ, aza mutema Yesu. Dieu est amour. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est dans la bolingo. Parce que pasteur, l'homme de Dieu, en général, oui, de quoi le vin, aux a raison. Pasteur est bello, mon a vomi, à quoi il y a un éco-beauté. Il a raté, mais kokaba, c'est très très difficile. Et là, comment on va tomber dans le solo, le long de ton de quoi le vin, à ya. Okay. Merci beaucoup, Jessica. Oui, parce que prophète a lobby quelque chose qui est très important vis-à-vis de serviteur de Dieu aujourd'hui. Donc, mon diminution, que ce soit serviteur de Dieu, vous devez être animé dans la charité. Au monde, il faut être salem. Nous avons lu l'écriture ou adressé à un abatou. Nakacha lingoma moko esengeli bozala kanango, c'est ça véritablement mon dimia solo. Et puis il y a la mission de l'église. Vous avez na katia na Jérusalem tango apôtre Paul ayaki kokuta na justement na votre père pour na likambo ya Matthieu zala ki circoncision mutaza la circoncis tote tango bayokanaki recommandation lo bakeneni balobaki ba continuer na Matthieu na bango mais babo sanate babola recommandation e utaki na église à Jérusalem ba pesi Paul na Barabas balobi bokenbo la mission na bino mais n'oubliez pas les pauvres. Tout au long, il y a un ministère apôtre Paul, il y avait des assemblées où difficultés, qui m'a crise.
Bo pauvreté. Apôtre Paul Salakine a initié ba collecte, ba cotiser ba mbongo, ba moyen au moko na moko azanango apesi po batinde la ba frère o bazali ko souffrir. Ndeti ndakisa mama na États-Unis a salaki aza peut-être une église ce qui est ça même extension église wana azui ba bien na atindi côté ya po ba salisa ba frère. Mais curieusement, le pasteur n'a dit que Benani Ponango. Mission ya église. Et ça, c'est la question à cause de l'enseignement des prédicateurs. Ba changer ango ba benda couverture de leur côté. Qui sème abondamment, récolte abondamment. Qui sème peu, récolte peu. Pesa. Comme si l'apôtre avait dit, apôtre Paul, aloba kinde nengewana. Qui sème abondamment, abondamment n'est pas na yo. Abondamment n'est pas na yo. Qui s'aime abondamment, à côté abondamment, n'est pas na yo. Yo n'est pas c'est aussi abondamment pas na yo. Passer la mouyibi le koso le kola yo. O sali saka banane. Il y a na ba église batubasa ko souffrir. Pasteur est incapable à kopsunga mutoaza comme en face de lui. Alors que Jésus-Christ allait 4000 5000 personnes. Mais pasteur lui-même est incapable. Il y a côté la babola bazana kati église na ye ko sali sabango. Il est incapable de le faire. C'est quel partait, c'est quel serviteur de Dieu. Apôtre Pierre azalaki nengwana. Ba apôtre bazalaki nengwana apôtre Pierre alobaki trebe prophète koko atangaki yango alobi eza malamu te tango asangisaki ba responsable nyonso comment na baoyo basera ba grec na baoyo ya ba juif ba discrimination esalemaki bazopesa kaka ba biloko kaka epa bato baokana monoko ba juif ba vivre na bite bazomonela biso awo bafundi bango pa apôtre Pierre asangisi bango eza normal te biso tote ya kapeto ka bola bilei topo na 7 bateaux bazar remplis du Saint-Esprit baibilo brazabe basalaka musalango parmi bango Etienne azalaki na kati bakomaki ko display bango na ba église ya lelo. Est-ce que ça le makalisu ngwana kotala babola o bazali ko salisa bango et salisa maisu ngwana le pasteur s'accapare na babie nyonso abosani ke bat bazako souffrir mission église ezali pe akokanisa ba église onyan parce que